na bisu bino Werenson tangwa beti kaka bongo to lingana to salisana seleo to lingana to salisana tata maposa batu bagangi fo mona donc posa ya seleo esila bango te na wenge wana vie na biso Werenson alakisi ke ndenge to kanisaka aza nenengo wana te aza mutema mabete aza be mutema mabete Bogis azo déclaré kaka ba droit na ye na ba propos na ye aza kofinga na epete alors banzo ya wera to ba ndeni ya kozala la makambo to tia websa misi na biso ala grand chanteur grand musicien mboka ya Congo yoka création na ye ya déconfinement tanga beti to lingana to salisa na selo batu ba ganga tanga beti sikoyo batu ba ozela to lingana to salisa na madilu no to lingana to salisana tanga bazika to lingana to salisana feregola dabisi yo ya bakiti epumbwe bua ya mwana wera ikwe nule nengwana richman na point mbote na bandeko nyoso oyo bokolanda biso na 3x congokimia tv.com bambote bele pa ya Yemoko Pasteur Ricky Muzembo El Manito na Paris pasteur a chaka batu na mabondeli oyo abondela rapona biso ba congolais pona biso mokili mobimba pasteur osoka tiolo boko e solo laka bambote bele lisusu pa ya Philippe Kwakombe na Genève bambote ne bele ya ngwana na bosani pete Yemoko ya Laurent Sokoko bambote bele ya ngwana na bosani pete Yemoko o to benga Hakim Prince et Lausanne Pati Bofondo le guerrier code 12 Richman Hans les sel bambote bele ya ngwana et puis na bosani pete Yemoko Eric Mandala Tabu Fatou alors les soleils za moko oyo to lingi to lobela parce que biso tozalaka bayamba biso te toleka poto pesa mieux de nous alors message zanine lisolo zanine lelo tomoni na Paris ou tout ça en Europe activité ya musical ezongi na Europe actualité musicale ezongi DJ Elon Star bambote ne bele ya ngwana voilà Sami Samuel Stella Kanta de Genève bambote bele ya ngwana Anthony Lour Nostradamus na Serbeko bambote bele ya ngwana lisolo ezaka ke tomoni actualité ya ba musique ezongi tomoni ba mise bazwa na bango Fali Pupa à se produire mikolo na ba terrain abimisi ndusa na ye ki azo beta na ba département nyostu ya France tomoni ye ya kindeki ba province a beti tomoni ye pe a beti na ba cité mingi ya France oyo place ya zali a sali relation na ye oyo place lelo soko lobeli fali po bandenga mabe côté ya ba secteur wana ba kondima yote pi ba kokotela ye aye na indusa na ye donc tant que ba musicien faut création toujours faut création ezalaka fallait créer borna ye lobi kozala nan alors tomoni Yemoko ka Fali Pupa annoncer que bazali kozonga na bango na Congo kalate donc bakosala production na kati ya Kinshasa wana ba kermesse na bango ezala batu bozala ebele alors si jali so na biso za nini bambote bele pa ya Pasteur Manhattan bambote bele ya ngwana mbote bele pa ya Bobby Mbasinga na Angola bambote bele pa ya Yemoko Trésor Fakana bambote bele ya ngwana bambote bele pa ya batu nyoso bolanda ngai ya Congo Kimia tv.com alors tomoni Koffi Olomide bayambaki na atu du net si tu es un collègue na biso oyo basala kaka même musala lokola biso na kati ya YouTube alors ba propos teni ya Koffi Olomide il paraît et déranger batu vraiment moi mingi ba misu ba komi ko insulter ye ba misu ba komi ko loba mabe ba misu ba komi ko faire ça orgueilleux arrogant ba nini alors
Premier propos ya Koffi Olomide oyo déranger mukili, ya biso ba chroniqueur, ya biso ba journaliste, ya biso ba chronifuat, ya biso ba panzi sango, ya biso ba chroniqueur musical. Voilà. Igma Pacifique, s'il vous plaît, landa bien. Alors, Koffi Olomide alobi ke biso ba chroniqueur to sala musala biso malamu mingite, to komi ko sala ba analyse selon biso, to komi ko so parti ya bato belé na kati ya ba propos wana a cité kombo ya collègue na biso oyo na kombo ya Versace Louise oyo asala musala na ye malamu kitoko trop na kombo ya tribunal bavandela yango na mbuta likasu banini Koffi alobi ke ba Versace Louise neti kaka bakoma kosala musala na bango oya bango ba Versace neti po esimba bien fo ekole kaka na polémique. Versace Louise a oucho leka asali droit de réponse alobi Koffi Olomide côté wana on se tromper muke musala na ezalaka kole na polémique te ezalaka ndenge bavandela na mbuta likasu ndenge balobaka ye alobaka toujours vérité pona ye kozala au milieu de village ezali koloba vérité. Peut-être Koffi Olomide okanisi ke ndenge ye alobelaka mingi artiste o azana actualité na moment oyo ezali Fally Ipupa Inos Bi ba fait rigola ba tutu mais o penazab na base ba actualité na kombo ya Fally Ipupa Aigle Marabiyoshi o azali président ya yemoko atelier kunyanga et puis na monimba moko Serge Lima ambote bele ngwana Paris ou mela mobali kitoko. Alors alobi ke ye asala ka polémique te na ba analyse na ye basala ka mbuta likasu peut-être ndenge yo julaka ngo peut-être ojula ngo ndenge wana mais eza bongo te grand mopao azana beaucoup de respect pa ina yo selon ndenge ya lobby toujours répéter ka ndenge to landi ba émission ndenge mo zoloba parce que tant toujours na ba émission toujours ko lobela faut dire na ba information ya na kati ya source bina ya vrai ya kitoko to ya gate ki okanisi oyoki ba oyeko loba te to landi o Vincent lobby to landi pe mopao lobby mopao alobi oyo ye et dérange kaye aza pe na droit na ye aza mutu fa loba. Alors Vincent pe ayeko loba po ba citer kombo na kati et puis alobi Vincent so alobi ke non chaîne yo bino boleka ki ya tu du net kaka chaîne ngo bango nde ba pesila yo moto adoyu otangaki ba mise tout ba tutu ba finga ka Koffi Olomide ba leka ki na adoyu. Ça c'est les propos tenus ya Versace Louise oyo ngai na landi na zo retransmettre bino viena nga Arsène Elanga Mpela yo zalaka trop moi mayele comprendre nga bien puis boyoka na fingi mutu te ba propos tennis na ngai ke moi-même na ba oyo na ocho yoka na émission na za na tango l'exlabino ngote mais boke ndo kota na ba site na bango bolanda yango Maman Netan Irsil Ipulu ba mboto ne bele yango na ba sponsor légal na nenga basi mboto bele yango na bosa ni pété yemoko Tabu Fatou bambote top modèle bambote no yangwana mopao alobi o ya kanisaki mopao alobi ke ba Vincent na mbuta likaso bakoma batu ya ba juge en fait ba trip do wa juge na tribunal bango kaka neti fali kaka ba jijara makambo o ezali ko leka fali kaka ba jijara et puis mopao ayeko comprendre que ndenge ya constater que bango bazalaka toujours au milieu du village te bazali ko zwa par ya mutu na sens nini parce que ba Vincent Louise tango basalaka ba analyse balobelaka toujours Fally na ndenga mabe mais selon Vincent kolobela Fally na ndenga mabe na ndenga bien pardon balobelaka toujours Fally na ndenga bien selon Vincent mutu o azala ritualité ya makasi vraiment na temps oyo ni number 1 selon ye ezali Fally Ipupa to valait pas les facilités toujours mon ango c'est toujours lui azo créer. Pourquoi pas qu'on bête la ema beaucoup ndenge toujours qu'on bête la pe inosbi yepe aosala musala na kati ya émission wana Koffi Olomide a cité pe Inos alobi Inos nenga kenda na ba vérité na nenga zo kende na ba idée na nenga zo kende na nenga zo créer musique na ye na nenga zo sala azo bimona tant azalaka petit donc à considérer Inos bi que yepe na me ya muke nango. Donc merci bravo Inos, ça veut dire côté wana wadana
ba flair na yo mais e matu ma pekate pour un jour lobby et comme qui on te Koffi Olomide nenga lobaki mo pa opé alobela ngote ke po bino ba warrior bo dwango par ote mo pa wa luki polémique na inosibi eloko yati alobiango po aza papa amoni mwana azo kende bien nenge pa kumisa ki fali ne pa kumisa ba mise nyonso grand mo pa aza na terrain bandeko na nga balandi côté wa to leki nani Vincent Chiluiz à répondre mais ndenga bien a fingité en tout cas chapeau na tangi ba commentaire ba féliciter yo Vincent Chiluiz oza na droit de répondre vie na yo tango alingi abemisa musala na yo yo salaka atenge misango au CPLT au zong c'est bien Koffi palinga bato bongo doza bena mobali bravo chapeau félicitations les loto moni mo pas na terrain ba combattre bazo kata ba fiche na e partout gauche droite allez-y comprendre tout koma wapi. Alors, musique yango to me mango ndenge nini. Koffi Olomide alongwe congolais. Ba miseo ba uta Congo kuna baza ba congolais te pourquoi ba retourna nga na lobby boy. Naza contribuer noter contre ba combattre, faites votre boulot, nous on sauve nos boulots. On vous cherche pas, vous ne cherchez pas non plus. Pas mbote belé pas yemoko, mais bon malembe na Paris. Alors, Koffi a outi ki sasa aye ba télémilier. Oh musique na poto ezalaka te fesi la banine mais lelo tozo mona ba karaoke o ezaki mutu aye ko yemba yemoko elongwe e comme bena ba instrument au concert moke betaki boye affrontation contre Wenge ancien à Wenge na ba ancien à quartier latin donc ba tiango concert donc ça veut dire concert ezongi alors boni bino boko pekisaka ka batu ya libanda ba ya ko beta te mais ya awa ba beta bazo beta na même instrument bazo beta même musique même ndule même mabanga kaka même bato bazo koya donc ça veut dire musique ezongi nango alors botika pe ba oyo bazo uta ba libanda baya ko se produire na bango na kati awa parce que soki bolinga ki pena musique congolais beta sous te pombo kezala mobulu bolinga pe bo pekisa bandeko oyo bazali ko beta po bango pe bazo beta ndule bazo tia pe ba entrer bazo boka pe ba mabanga. Alors botika pe ba ndeko mususu pe ba oya biso pe ba iya pe ko beta na kati ya mboka ya poto ouais bato yo ba uta kuna ba Koffi ba JB ba Wera ba nani production ezonga nango parce que ya ba ndeko awa to monyango ezongi nango na pete parce que lobby na monaki ba tie ba beta ki lelo pe ba ko beta e comme nango ndule ba tiango bango moko concert ezongi ou nous les combattants. Alors, moi, je vais pas vous encourager que boba no buka non. Boza la souple match si nango botika bandeko baya ko beta musique na bango baya ko se produire parce que yango tozomona bato awa ba ko salango. Soki bozo pekisa libanda, bo pekisa pe ya awa. Allez-y comprendre, abonne attendre sali www.congokimia.com na lobi kaka oya koyoka ayoki. To kutani mbala sima na Congo Kimia tv.com check botika bandeko pe oyo bazo uta libanda baya ko se produire awa na poto po ndule zongi nango bandeko ndule zongi bandeko oyo bazo ko beta na ba Paris wana bazo tia entrée bazo tia pe na ba mabanga pe zo boire mawana alors bolongo la esprit mabe parce que ba oyo pe bazo uta libanda ba ko ya ko beta baza pe kaka ba congolais. Allez-y comprendre. Moi aussi, j'étais aussi comme vous. Je voyais que non. Fallait pas les musiques. Fallait pas la musique. Mais, n'a pas comprendre que non. Netikaka et comme nango que quand moko boye, je sais pas comment dire, et comme quand moko boye, bandeko bo sunganga place bozali. Koffi Olomide a un terrain, a préparé New Arena na ye azo banga te bozo mona bien que nenga zawana azali préparé et puis simana ye na liboso na ye c'est cadré par les mindele bandeko soki ozana mukanda te mukolango Koffi ko beta na New Arena mais bino libanda bokotumba zala na mbangu zala pe na mukanda oyo mukolo bako buaka yo comme l'autre tarté et comme ateko qui combat mon desalinga boy au comme na moko comme contre Fati te to peki si yo pété que oya ko manifester ozana droit na yo mais zala près
zala na eloko ya nzoto oyo yebi ke oza sir nango parce que bako kanga bango bako kanga bato baya manifester bako kenda bino ba garde à vue técédant ce que ça sort na yo place kozala olomi depe oyebi yango ba combattant balinga kité mais oza pe na droit na yo ya rotia tête dure ce n'est pas mal donc voilà donc oh yoko kuta nango mopao yebaka pe ndenge nini yo moko kosola après concert donc nazali au milieu des villages tozaka pour la vérité na côté li kofite na côté li ba combattanti alors wenze za wana chacun à côté de wenze asala oya lingo sala donc allez-y comprendre je suis au milieu du village tozongi na kati ya ba actualité na biso to tala eloko fali asali à créer donc abandi ko beta bale na ba cité à créer mo eloko bozo comprendre te eloko fali asali azo gagner ba âme boule ka zara namba wana musique congolais azali aigle oyo mutu tu alukaka mona ye mais ami vendre donc ami teki sikoyo ami koti na terrain venez faire les photos venez faire les cachets venez les voir venez les toucher tala niveau ya idéologie ya musicien oyo bino bengaka azo sala musala malamu te tala niveau azo créer en même temps to sengi pe na faire egola oza musicien congolais luka o créer balobi te ke olanda epo faire egola alandaka mutu te alingaka likambo ye moko asali yango pas mal oza artiste na biso congolais na mincho faire egola se produire na ba Congo wana robeta ba musique na ye na ba kermesse gauche droite fali pe azo kita kisasa kuna pe ba kende kokutana ba beti ka ba musique ziki na bango ndenge kotaka fali pupa fala sala ba tourner na ye en Europe et simbité parce que ezali te ke ba combattant de ba kala kiango non ezali parce que maladie o ya COVID-19 o yaki ba boyi ko sangane belé awa sikoy ba boyi ko sangane belé mais mo pao a se proclamer ka ko beta Bercy New Arena a bosani pété ba mote belé pa ya yimoko o ngana bengaka Philippe Kwakombe président Robert Madia Nolita Moulessage Pati Bofondo maître Chameau venanga Dani Mandela pambote belé ya ngwana Adongo Mbinangola na Lyon pambote belé ya ngwana Kams Kamikaze DJ Elon Star Douglas Mbaye pambote belé ya ngwana na bosani bino peut-être tout cas na bino très bien alors Stella Chimanga maman na bana zo pambote ne belé ya ngwana en tout cas Mebo de Paris Jazz Kavulu Soleil Wanga bambote belé vraiment yangwana na bosani pété ser na ngai Dior Vanga bambote belé yangwana Noëlla la princesse Noëlla Nangola bambote belé yangwana awawa to comme nazo presque na suka yangwana tutanga mabanga donc bozala bien tozala pe bien ensemble Lilimboui bambote belé yangwana Jongesi bambote chef na ngai bambote belé yangwana alors Kishasa Makambu Yves Malou tozawana nous on dit que la vérité il y a que la vérité donc tozala bomoko Santos de Gira tozala bomoko donc et ça la bien et ça la bien makasi Paola Mbiavanga bambote belé yangwana na bosani yo pété place aux ali bambote belé na yo yangwana en tout cas fils Kayombo na Lyon bambote no yangwana en tout cas awawa place na zotangela ba kombo place pe bozala alors mo pao to sengi na yo betandule na ndenge sengeleli soki pesi ba kombata pe soki bosa musa na bino a to olobela kaka batu o ba sala valeur ya mboka na biso Congo alors fallait ça l'idéologie na ye faire répéter le senga yo inosbi en tout cas borna ye yopé et commis penza na ba vie ebelé 5 millions de vies bravo place aux alliés alors tuntolo bazuni sele scram ye alobi azobeta Olympia de Paris boke no soutenir ye bandeko azaka congolais
to changer quand même ndenge ya kosala émission hein ya ratega polémique non to lobela ba valeur ya ba artiste na biso to lobela ba valeur ya ba pasteur to lobela ba valeur ya ba chroniqueur to lobela ba valeur ya ba chronifuati muto alinga bima chae loboko akende liboso sans plus tarder to kutani mbala ya sima na 3 Congo Kimia TV.com Roi Louis check. Na ebisibino lobby hier ezalaki ya koyinda na mboka ya Kinshasa na RDC mboka kitoko mboka o président Fachi azoko tia ba so de mouton mboka o président Fachi azoko tia état de droit evanda mboka oyo atoza nani oza camarade ya président lobby Weranson abeta kindule premier musicien après déconfinement oyo a déconfiné mbala moko na kati ya bar nganda ya Chetemba wera abetaki musique bana kin ba sepelaki na ndenge vraiment ya mukete ezalaki ya kosakana ti bandeko balandi sans plus tarder to koluka to tsela bino ba image boyoka wera akwesi Chetemba premier musicien après déconfinement na mboka ya Kinshasa wana abeti ndule chanson na ye fitish o bana kini basepeli na bana kini batombole maboko ezalaki yawe wera abeti ndule tanga mati bobika ninga tanga mataka nginginginga tanga tombolo boko boy obi tanga tombolo ka luboko boy abwaki tolingana tosalisana obike tanga beti kaka tolingana tosalisana Kofi Olomide bato boy no abeti tolingana tosalisana Jibempiana tolingana tosalisana Papa Wemba tanga beti yawe atinda bisa tolingana mama na bisiyo eningisi tere bou Igwe de la forêt na bisiyo papi kakola auto benga ngai bangona Sankar balobi Ogazi Manhattan zwa information kitoko déconfinement wera nanu to mona ye abeta miziki nengona te tanga zongi lisusu tolingana tosalisana Héritier Watanabe abandeli lisusu tolingana tosalisana Héritier azongi ye tolingana tosalisana Weransone tolingana bato bitozela botunanga bana kozela nini kombo nani place boza boyebi bino moko président Robert Madia yoka niveau ya émission ndenge changer tant tolobaka awa ezali Congo Kimia inspiration evandaka awa boya ratela baloyenge na bino wana bosangani ba gauche droite 3 4 5 personnes boya rotelanga baloyenge ngelikati ozala diso na temzi tige ça arrive baba sur les pères des spirituels les mola yetikela biso idéologie alobi mwana kini nyonso oyeba côté so côté le bisi tige courage na yo ego solo la lelo yo nakoma masa ya ba trésor ngando lelo yo masa ya ba Firenze Mangoi lelo yo masa ya ba Parigo Parigo rife malenga Parigo lelo yo masa ya ba yemoko o ngala benga Cyril Kina fumu na bilele Simo Kimbangu voilà o matiaki to ya Moshino lelo yo masa ya yemoko Ombre jaune Patrick Meka le roi des blousons pour l'Obani au milieu des villages mais naza privé ya Kim Prince Lausanne na bisibino Weranson tangwa betika kabongo to lingana to salisana seleo to lingana to salisana tata maposa batu ba gangi fo mona donc posa ya seleo esila bango te na wenge wana vie na biso Weranson alakisi ke ndenge to kanisaka azane nengo wana te aza mutema mabete azabe mutema mabete Bogis azo déclarer kaka ba droit na ye
na ba propos na yaza ko finga na répéter. Alors banzo ya wera to ibandeni ya kozala la makambo to tia web sa misina biso ala grand chanteur grand musicien ya mboka Congo yoka création na ye ya déconfinement tanga beti to lingana to salisa na selo bato ba ganga tanga beti sikoyo bato ba ozela to lingana to salisa na madilu edo to lingana to salisa na tanga bazika to lingana to salisa na Ferregola, d'habitude, ya bakiti pumbui. Boa, yangona wera, ikwe. Oh, nule nengwana richement na pointe. Azaki kuna, venanga leader. D'habitude, balobi me to satanda kite, to yoka voix ya wera so de tangi komba Ferregola. Tanga kenango. Yawe. Atina bisa tolingana mama. Bato gangi ferre. Donc elingi koloba totika polémique. Via za na ba petit na awa. Bo bata ko kito petit na ba kotoyo. Tolingana to salisa na ba ne boza komba Ferregola. Tanga bi Ferregola yoka batu na ebisi yo basi mibali bana shetembe kuibua suko yebisanga atangi ba jibe atangi ba kofi atangi ba wazekwa atangi ba selewe scram atangi ba héritier watanabe atangi Ferregola mutasuka alobi na yeba ki bwana boza na kombo wana. Pour votre information, il restera toujours mon petit frère aimé. Ferregola. Au sentir. Yomo yebi. Il te reste quoi faire. Ngai. Nasuki boepo na lelo. Wera se produire na kisasa ezaki lobby. Chetembe koi. Petit ndou le premier ministre a déviergé déconfinement et ça qui Werenson. Alors à suivre batu nyon subolanda fali penenga to kitabe ako déverger les sous qui ça na nenga mukete boule suko El Marabioche les King suko fraîcheur à poto na ba musicien à poto ba atélé to ba kita siko na biso ki ça boza ya ko sepela Congo na mincho boza ya ko sepela et puis bo sepela na bino to communauté ya ko sepela to tiki la facha sa musana yawe atinda biza tolingana mama na bisi yo igima Pacifique place oza ba mboto ne belé yangwana ici les poules maman Netane Patricia Nzouzi la plus belle femme de Bruxelles Tabou Fatou ba mbote belé yangwana na bosani pété oyo ngana benga cc ba mbote belé yangwana mama cc na kati ya Switzerland moi si ya parti bofondo les guerriers code 12 Meranto ba mbote belé yangwana camarade ya mama cc oto benga bibiche bofondo. Alors lobby to luka to la bino eloko monso malamu soki bo sepeli nango bozala toujours na biso Arsène Botango motema ya mama Mireille awa ba lobby ba kolekati idéologie vandaka Indousa Stella Kanta coach de tous les jeunes play oleka wapi 3 www.congokimiatv.com tokutani mbalasima neto lobaka idéologie ya maboko likolo utala Congo Kimia Congo zapena Kimia Congo Kimia Bao tout balingaka biso balingaka wenge musique mesomère balanda congokimiatv.com. En tout cas partout dans le monde Congo Kimia TV yangoyo et na makambo sika ba image sika botala ka ba qualité ba visibilité oyo Kimia na Congo Kimia Congo Kimia